C'est pour te dire quoi? Simba eloko. Nalobaka ngo dernièrement. Relation nyonso tout ezalaka na ba règle nango. Relation nyonso tout ezana na ba règle nango bien déterminé, bien établi. Ce que vous êtes chrétien, mais ba loba charge à moi si, ba besoin à moi si, et vous allez porter par yo mobali. Si vous avez vu mon bateau comme ici et pas na yo, peut-être dans studio parce que vous allez qui dans studio, en espérant que non na bambongo kangisa qui na bongo peut-être chambre salon. Mais pourquoi ozo banda vie na kaka, ozo banda vie na risque? C'est vrai, on dit qu'il ne risque rien à rien. Mais ils ont la relation moussou c'est que sagesse fait ça là. Nous tout fait ça là. Dès qu'on s'est trompé, simbe loko. Bolingo tambola kana mbongo. Komi kosate bolingo etambola kana mbongo. Nakobete la bino lisolo prochainement. Oboni basi balinga makasi. Moi c'est soka sa lingio makasi. Aoki ko yibelo epa na bango. Aoki ko luka soki papa na bango to ndeko na bango kaza na compagnie tout ça abetelo match po kaka yo kota kuna parce kaza na bolingo na yo na niveau ya kosakana te. Ozolanda. Souvent yo vi mwana batu ozani lokote. Il peut y arriver à betelo pe cop epa na bango, bazui musala ba pesio obandi musala. Vous entendez na bino bien. Mais nous lobaka toujours que mobali de sa nature azali polygame. Ba maman musoso ba chaka tembe, ba papa musoso bazo boya, mais nazo yebisa bino, eza na parole d'évangilité. Mais ekoki pe kosunga yo. Yo mtozo linga obala mona mobali wana, yo mtozo betela ekop. Et pas papa na bino, et pas tonton na bino, et pas relation no moko boye, azana ba compagnie, to azana place moko ko chaye. Maman, yeba ke akochaye kuna ekosimba lango pe. Metango mosolo komi ko pesa mal. Akomi ko simba mosolo. Akomi oui. Il y aura un moment donné, s'il n'a pas de discipline, makambo ko banda. Je ne voudrais pas que zonga. Mais soka vous avez la discipline té. Quand akomi ko lata bien fringué là, ça, vous sentir penda avec beaucoup de fraîcheur, ba chéri ndambo pe bazotala ba chéri bibimba pe bazotala Yé personne qui m'a mais ça qui n'a pas discipline, abandonné aux élèves, c'est quoi, baleki, ba tantine, ba cousine, ba petite sœur, mon roboué, ba fanatique naïe, a commis qu'on lia. Sinon, finalement, tu vas remarquer. Alors, au bandit qu'on est là, to banda qui n'a pas si, na salaki bo, c'est juste pour encore dire que l'homme est né de sa nature polygame. Si vous avez ligné comme un bon côté, avant beaucoup na point parce que on a zo pesa yonde, nazo coaché yo, oye bake avant beaucoup man étape wana, yeba déjà ko discipliner jona yo. Banda ko tena ba test ba discipline. Ayeba parce que ko pesa musala o luti na ngambu na yo. Ketanga ko banda ayeba ke non yonde ozawana et puis azala na discipline pour pesa opacité.